tata mwasi na bango eko kanga bango singa na makolo alobi ke eza coutume so pour que bana babosana te. Cher abonné nzoka tangu tata mwasi azokanga sima or tata mwasi wana azalaki na misala mabe aksinga wana or akangaki yango na ndenga mabe bazobondela bamoni libumu na ye bazobimisa mwana popi donc tantu wana batiana mwana popi na libumu siko na mwana popi wana bazobana nyonso ya la fille bakotisa na kati ya mwana popi wana evandi ya libumu yebisanga physiquement bonde to bona mwana popi azarno ndeni très dur. Nana efie asungaka bademini Nana efie sungaka kolemba te kotika Nana efie motema malamu bosabone trona bosabone troe na planète Nana Efi bosabone troe na planète Nana Efi bosabone troe. Nous sommes de retour sur la planète Nana Efi et chers abonnés, abonnez-vous sur la planète Nana Efi et puis nous rappelez bien le lot une année ça s'est fait donc la fille Taïna, la petite fille de maman Nana Efi et en tout cas joyeux anniversaire à toi ma fille chérie. Chers abonnés, ngongango et coquille comme tout le bas toujours histoire vraie avec Kid Choco et histoire au soki moment avec Kid Choco avant des moments d'éducation donc maman na likambo eza le lot et on a ebisi o azolandanga na moment o ndeko azo samsa ebisa akota pour que makambo e bandi. Là je vois JBL Engo donc un échangeur ya munene na force donc JBL Engo balobi mbongo ndenine mbongo ndenine donc maître patron maître boss et maître Zaba. Donc patron et patron donc maître Oyazana Mbongo Ebele le maître Zaba. Voilà, chers abonnés, histoire vraie le en tout cas bon on vraiment na bokebi. Parce que eza facilité parce que histoire est outil na famille nanga donc et salami na ndeko nanga une cousine à moi. Et on a dit que biso a to betaka masolo ya lukuta te to betaka masolo oyo ezo salama to sala rapé émission oyo te pour que to lakisa batu ndenge kaka buzoba eleka na mukil non to sala kango po to tala ki ke mutu oya koka azate to sangisa makanisi na ko aider bandeko baza faible bomoni lelo et comme les familles nanga donc je suis obligé ya corrélater ngo parce que ngamoko na sala exemplaire pona yo mutu oyo otala biso à partir ya ndako. Voilà. Histoire vraie na biso ya lelo isa d'abord et ça la famille nangai cousine nanga azaki na Guado papa na bango azaki chauffeur ya Bemba azaki chauffeur ya Bemba bazaki na Guadolit eko comme na moment moko papa aki kokufa tangu papa kufi batikalaki na ndeko na ya monsto ke bazaki mibale na maman na bango famille ya papa na bango mususu bazaki na Guado parce que baza papa côté ya papa baza bangwaka. En tout cas chers abonnés otika batikala ki famille ya papa ezoki biloko nyonso cousine na biso wana na leki na ye malgré famille ya papa na bango ezoki biloko nyonso tout mais bango batikala ki toujours na ndako ya papa na bango bamelaki kovanda sikoyo na papa leki na bango donc papa leki na bango wana azaki pe na mwasi na ye na bana papa na bango atikaki bomengo ebele atikaki ba boutique d'habillement biloko ebele parce que azaki vraiment commerçant azaki pe chauffeur ya Sibé mutu nyonso ayebi Sibé eza société ya papa Bemba Jano. Voilà, maintenant papa na bango bandeki kokumba Bemba oyo ya mwana avant akufa kotika na famille ndenge ezala kaka bafana lupanga papa na bango pour que lokola papa balaka bango déjà moyeba ke pa maman ezalaki te bazalaki mike bazalaki wana toujours na famille ya papa na bango justice ekotaki vraiment makasi okomona bana baza na kati ya ndako na bango mais papa leki na bango azotote bango ndire bazovande pa na ye bilamba ya kolata nde ezalaka na bona ne boye bilamba ya kolata bilamba eza na boutique ma bana ye baolata ya boutique akozali puta moko atongeli la fille wana na petite sœur na ye dani de maputa wana donc asili bango ka mwa singa ka boye balati oyeki okoma na mama moko vike mama na bango abotaka déjà na bapapa mosusu abotaki bana mibali ebele mwana ye moko azalaka na poto aye kosombele lupango na Kinshasa alobi aya a na Kim marqué souffrance elekaki bon
na Guadeloupe eloko osala ezalaki mpe ya grave te. Maman eko se décider eko senga na famille ya papa lobi ke bazwa bana. Mes chers abonnés, avant maman zonga, avant azwa tanga azwi bana na ye avant ya Kinshasa, souffrance elekaki tellement maman komi kozanga na liputa olata. Donc maman zana liputa moko yango akenda nango église yango na pokwa atandaka balali aziango bafini kaka. En tout cas souffrance elekaki tellement ya makasi. Mais nzambe aki kosala maman aye ko baba na ye na o azaka na poto sombe ke lupango aye ko pesa ye ko pesa tinda bieux bafuti pour que ba Kinshasa. Voilà, maintenant ce qu'on a mboka ya papa na bango bangwaka village ya wana baba dini ya putima bangwaka ezalaka soki mwana zo voyager faut kanga bango basinga na makolo misapi ya minene. Bon il sera bien parce que soki basali yango elakisaka ke mwana abosa na bango te. Tata mosi na bango eko kanga bango singa na makolo alobi ke eza coutume pour que bana babosa na te. Cher abonné nzoka tangu tata mwasi azokanga sima or tata mwasi wana azalaki na misala mabe aksinga wana or akangaki yango na ndenga mabe bana pe baye Kinshasa bayaki pe bana mikie tout consort. Maintenant maman apuya na bima talaka abima eza église ya molimo église elandelaka bato bien. À chaque fois ceux qui bakoti ko baleki contrôle message ebimaka singa wana kaka nzoka tata mwasi azo singa wana kenda kokanga ngo tia akangaki bango amemango tina village na bango akanga ngo na sia nzete alobi ke bana wana bakoki bazana eloko baosala te na vie. Mais oh eza kokamwisa eza ke papa ya bana wana azalaki lisu ya famille epuis akufaki bongo te babomaka ye koboma ye nde asunga bandeko na ye ye nde azwaki na famille atangisa bana bandeko na ye marge nyonso asalaki na famille wana me bacontinue toujours kodétruire ka bana ye bana banda baya Kinshasa. En tout cas vie emarchaka te okende église babiso yo ndo oza bona nzela na bandeko nosi bakenda poto kala yo déjà bala kala mais tala diable singa moko réclamaka bino singa wana bakanga bino na makoleza tina village na bino nengo oza boye soki oleki na délivrance te okotikala kobala te. Oyebika biso ba jeune fille nde tozaka mwa ba négligence baroke église mo bapesa prophétie olanda no prière te kobeta akara oh la fille pensa komiko bova na mobali bo si komika mobali nga akomika na point ka sata prédoté boye bova na mobali bien mobali otika okangona mwasi na mobali mususu te eloko te omona kaka boye désordre koti mobali akimi. Or que tata mwasi wana nde azongaka donc chaque relation oyo la fille azalaka nango na Kinshasa soki kaka ngebotaka mbuma boye batata mwasi wana baye bakoti elo mwa mabe omonaka mwa mobali batakumizelaki nzambe ayo osala grâce mokomosusu marge banégligence ayo kokende contrôle avande koka nzoto beteli bumu mpasi boye na babaki contrôle mpo na église bima okendaki makambo etali spirituellement mais soki ozobela maladi nyonso wana yango eza physiquement baoyebisa o wana malaria oza na typhoïde oza na bainfection kende hôpital baexamine o bakomela o bakisi ntango aye kokende baexplike mpe tala santé noza na malaria boye ozonga hôpital mais tala makambo eza boye seigneur alobi il faut boleka na délivrance singa wana bakanga bino wana okoki kobota okobala te donc ndenge oza boye vi na yo okoki kobala te puis babalisa wana mobali ya butu parce que la fille azalaka soki alali na butu mokomiso alala azolota asali mariage moko ya makasi ko mobali yango aza na mbongo ebele maintenant mobali wana mbongo ebele mais amoni kopene mo avivana ye atelemi na mosika la fille azolela ma mobali oyo nga na bali oyo aza mobali na nga te nga mobali na ngai wana atelemi kuna mais siko akoti libala moko boye marge ye azolota ndenge wana osala mariage aye kolamuka la fille azocomprendre te eloko ezomarche te sikoyo malgré nyonso ezoleka aza na mobali moko boye akutanaki na ye bavivaka na ye donc garçon wana alingaka ye mingi même soki exemple le garçon wana atindi ya kosomba so atindengaki depa mobali na ye abia kosomba ata eloko na coin soki aumeli
mobali soki la fille azongi mobali de gars tombo konde akange na mwasi akosilike komi ndebe kobenga nga sute koluka ngai telo de ekomi na séparation ko or batu bayaka kosala bongo eza batante wana parce que garçon wana même na ba message na l'église mais soko bondeli makasi muto obaloka ye wana. Donc Nzamba ekosala grâce tango message wana ekobima bayebise il faut asala mbeka atumba mbeka ya elambo. Donc elambo ba communion na bima benga ngo elambo sacrifice wana pour na bima wali yango chaque dimanche asala mbeka wana action de grâce wana ya elambo basali ya Nzambe babondela butu pona ye puis na tongo na ngonde aya église bazinga et pour que balongola malédiction wana. La fille asala kindenge balobaki ba pesi pe ba condition mikolo ko bouger te ko tambola te za na vie de prière. En attendant bazinga yo basala Nzambe bazinga yo la fille a ko se préparer aller ko kende église. Basali ba cérémonie basala Nzambe balati ba cache coucher wana ya pembe lokola ba docteur wana ba ko zinga pour que basala la fille délivrance chère abonné. Tant basala la fille délivrance musakolipe azawana sur place parce que kuna za miroir mutna mutoza na rôle na ye ezate ke yo moko pasteur yo moko mona ka yo moko nyonso non basisi ba prière allez pasteur a tuni musakoli seigneur a lobini seigneur andi koloba o asali na kati ya fi wana abandi nanu seigneur abi akena village wana akati ba singa wana akati ba singa tango ba obondela bamoni mobali ti la fille azaka mbala za mobali wana buto azala kati na ye abimi na kati na ye mobali wana bimi seigneur yo lo bali susuke bagi wana ya mwindu wana bamoni bagi balataka ya mwindu basani ba changer yango ekomi couleur ya doré wana ayesuko bakisa seigneur alakisi air bazo bondela bamoni libumu na ye bazo bimisa mwana popi donc tantu wana batiana mwana popi na libumu siko na mwana popi wana bazo bana nyonso ya la fille bakotisa na kati ya mwana popi wana évangile ya libumu yebisanga physiquement bonde to bona mwana popi azana ndeni très dur comment na eka boya aza makasi siko yebisanga bazo eloko bongo batona libumu o produit bana comment alors batia mwana popi bafongola bazui mwana popi na bazui bana nyonso o Nzambe préparaki pona la fille bakoti mwana popi wana na bazui bakoti na kati ya mwana popi seigneur yoko bimisa fongoli mwana popi wana abandi kozongisela la fille mwana na libumu. Donc histoire na obeta eza histoire ya ndeko na ngai propre dans son nom lo bango margenga je me larme j'ai de larmes. Donc mutema nanga vraiment ezolela kolela ya sengo kotala comment diable aza mutema mabe. Donc ndeko nanga wana ningaki azala que attaquer libala et puis ningaki ça mandenge ni seigneur lobiki soki basaka de délivrance ningaki azala na kati ya libala ezakaka 1 mois opération 6 mois opération donc ozokazemi ba opéra ko kaka bana pe basaka nini bakufa donc ngaba ndo reproduire bana te bana banga banda kaka kokufa na nyoka wana ya mwindu balat bazinga yango na si nyoka wana tala ke ka abonelo donc la fille a chance alors qu'elle n'est pas dans une relation bien mais après 3 jours 4 jours et les caca inaperçu or eza balé à famille à qu'est-ce que côté à famille à maman côté à maman na bango ba malédiction le ba makala obino nde roza boko bala te boko bota te boyebi makambo eleka na ba famille donc eza facilité ndeko na ngai koleka na délivrance seigneur ngai kolongola nyoka wana seigneur kolongola mwana popi wana kaka na kati église tango ba sala délivrance basisi ko expliquer makambo na yoso a régler sur place. Donc symbole Nzamba la biloko abimisi na kati nzoto na ye deuxièmement appelle yo kota copain na ye wana oya bima na ye ayebisi alobi yaka oza pi ono na église. OK, so si yaka pa na biso oya kozwa lettre ya dot donc la fille bazoya kozula e facture yango na oyebisa bi yo muto otala ngai yo muto tiaka tembe na Nzambe. En tout cas bon ndimela Nzambe eza ya solo
histoire oyo uti na famille na nga eza ya solo donc eza délivrance oyo esalami biso nyonso tomoni mpe la fille aza mwasi kitoko mais diable alukaki toujours kodétruire ye donc histoire vraie lelo en tout cas bolanda yango bien bamama bosala attention mpona bana na bano na bandeko nanu bafamille batata mwasi batata leki nazo comprendre te mokili pourquoi mokili nayebi te soki bolingi nini nzambe atinda nde tobotami na libumu tobimaka libumu moko mpe mutu abimaka na bacomportement na ye mpe na bachance na ye nzambe soki atomboli ndeko na bino mabe soki azosunga te ndeko no aza na mbongo asombeli yo lupango ati yo na bana yo aotangisa bana yo aosunga famille mobimba mais pourquoi bokoluka boboma ye parce que bobomaki lisu ya famille banda mpe ndeko wana akufa ti lo bobimisa mpe mutu ya valeur mpe na famille yango mpe te mutu ya valeur atikala kozala te parce que bobomaki ja Moïse na bino et puis bozokonde toujours kodétruire susu bana na ye mais nzambe a promettre la fille alobi na minute oyo makambo nyonso eza polele lokola nga nde na longoli yango oyo asimba yo asimbi ngai mais luka offrande action de grâce à makasi yo remercier nga parce que nasali ya mingi na vie na yo bitumba na yo komi ya nga oyo sikoyo azomeka oyo alingi so aya aluka nga nzambe mais je sais pas nayebi te mpo oyo nzambe alongoli na okangango noyebisa yo ozotala nga yo oyo oza wana mpona kodétruire bana bandeko na yo yo kindokini eza kobebisaka bavia bana bato kokangaka bana bato na base ya banzete na se ya banini mpo nga na opesa information siko oyo asalaki eloko wana na minute aza entre la vie et la mort siko oyebisanga punition epa nzambe siko nganga nini yo obenga to paster nini oyo yo oki kotinda ya sambela mpo kabikisa eloko wana donc azwi lifuta na ye yo mpe oyo ozokontinue kodétruire bana bandeko na yo kokangaka bana bandeko na yo yeba ke nzambe akodétruire yo parce que tant atindaki ye na mokili étoile wana yo te moto oyebisa nzambe ati yango nzambe deja tiaki epuis soki nzambe nani moko elobaka nzembo mo bayembaka na église bino bayembaka mokuwa moyenge ebende yebi kobukana te soki nzambe apesi nzela te na satana au fait nzambe apesa ye nzela po arappele bino bato botalelaka diable comment diable aza bête comment diable aza eloko te na mokili apesaki ka ata moke apo abotoli ye soki nazalaka ndoki funa nda baexemple oyo neti yo so oza ndoki talaka basoka baninga otika na yo otika na yo mpo ni boyi kolala baponge ya pasi nzambe asala butu mpona kolala bino bolalaka te na butu boza wana kosotaka likolo bandaku kotokaka baporte bato kokotaka na sia banini kokotaka na bandenga bapuku banini alors naesa bino ke bozotravaille bozosala mosala ya punda boza na bato na bino parce que biso neti biso bato oyo tondimela Jésus Christ de Nazareth batoka bamama nana efie yo okota na famille okeye kodétruire famille efie yo nani tosimba sonia efie yo nani parce que baza bana oyo bakoli na nzela ya prière et puis force eza ke na conseil ya suki eza bamaman bana deke baza mike ifu koeveye na bango bokeba na basine mosusu oyo bafamille oyo bafamille ya papa te tosalaka boye mpo bana biso bopeki boboyango bolinga te bien sûr eza eloko ezaka bakutime ezali mais siko diable ekochange makambo kutime ekomi nango pratique na kindoki botikaka teke otata mwasi atiaki bango sine wana mpo na village na bango esaka mpo babosana te kopermettre yango te nyonso wana Jésus Christ ntango akufa ye na Golgota ayaki kolongola biloko wana tu ezalaki na kondima na kala kondima na sika ndenge ye nde korappele biso ke basine bakutime oyo ezalaka ke bakanga basinga na makolo kutime na so tolata mayaka mais Jésus Christ akufi nde mpo nango mpona koevite yango alors na bano baobotama siko na baoyo babotamaki soki oza na mwana ndako oyebi ke bakangaki ye singa moko to sine wana eza sine ya famille na bango alors mama kopermettre yango to mpo oyebi basalaki kende koluka délivrance na vie ya mwana en tout cas nzambe apambola bino nyonso tu oyo bobande kolanda biso donc na histoire vraie ya Beki Lichoko en tout cas ezala conseil mpona bino naza na kondimaki na nzela témoignage oyo mabota ebele ezobikisama en tout cas bocontinue toujours kosabone na planète Nana Efie naza vraiment na émotion ya makasi parce que eza histoire oyo euti na famille nanga na pamboli nzambe oyo asalaki ke tokuta na biso na bino tomonani soki Jésus Christ azongi te merci. Nana Efie asungaka bademini
nana efie esungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone troe na planète nana efi bosabone troe na planète nana efi bosabone troe